mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino ndenge nalobaka toujours likambo eza ya contrat tosigna pour que moninga azwa trahison te. Lelo toza samedi, toza le 14 avril 2018, masolo ezali kobetama conférence à Genève epai masolo mususu ye kobima ya que Félix Tshisekedi to famille ya Tshisekedi bako solo la kana Kabila pona Félix akoma premier ministre. Tozana eloko babengi devoir de vérité. Nakopesa ba détail awate le temps pour moi de vérifier toute l'information na simanango na kozongela bino. Bamzo balobi bazo solo la. Bamzo balobi te. Qui dit vrai? Bon patienter to kopesa bino information. Dossier msusu lobi to yambaki comme na bureau na biso mikolo nyonso ezali nde batu bakoti batu babimi batu baye batele lobi to yambaki passage ande komoko babenge Odi Ilunga Tivwila ADC oyo diamantaire ya Mbujimai mokolo chaîne de télévision RTDK na Mbujimai tozana Kasai Oriental ayaki na bureau na biso pona kopesa biso mbote pona komona biso après sortie na biso ya prison centrale de Makala Odi Ilunga. PDG. Ça va? Oui, ça va. Courage. Merci. Vous avez nommé. L'humanitaire, vous avez qui dans la prison. Ma famille, ce sont mon repris pour aider à moi. Deuxièmement, les sous-sous, vous avez qui dans la prison. Le gars qui est ban, ça l'a dit accident sur la route pour le fait on a gagné heureusement que na téléphone atunaki yo esilaki no nzambe asubi naza balobi voilà et puis aujourd'hui nous faisons kaka mpona kofélicité yo obiso nyonso toyebi histoire nini ezali histoire bachangeaka yango te na ndimi yo kaka mpona courage no parce que motema yo oza nango yango nga nazalaka nango cœur de lion donc oza mpena koi mobali oza mpena elombe elombe ndeko elezer okoyeba elombe sese tokolanda mpe oza elombe ndeko elezer voilà nde toyakala dans le cadre humanitaire mpona kopesa ndoto fo toza bato d'ailleurs nani yango moto akolie ke lere nga mpe nakomaki nautaki na poto mpona oya komela mama na ngai bato nyonso bamonaki yo oyaki na matanga oye kopesa nga mbote na matanga pourquoi ngai soki yo kobimi na prison na ya kopesa yo mbote te nga naza nani naza motu neti kaka yo voilà toza na makila ya bamindele biso nyonso toza sur le même pied d'égalité moto aleki moninga aza te ozala na milio ozala na bokonzi ozala na nini bokonzi eza nango manda eza nango manda eza nango mbeka hôpital lelo ya yo lobi ya moninga voilà nde likambo toyaki nango voilà merci beaucoup voilà ezalaki bongo passage ya moto wana bolandi maloba na ye ayaki kotala biso po biro na biso totyango mpona motu nyonso tu baoyo bazalaki touché lorsqu'on était arrêté baoyo baintervenaki de près ou de loin baoyo bamonanaki to baoyo bazalaki ya kobatama na sese bazalaki kointervenir baoyo bazalaki kosambela mpona biso ebele bazalaki kosala baémission mpona biso baoyo bazalaki kobenga de part et d'autre pour notre libération. Nous devons encore leur dire merci. Et toyebi comment nous allons nous comporter pendant cette période de la liberté provisoire. Mais nous allons servir la République. Merci na passage na bino ADC na biro na biso.
merci ndenge boye kotala biso. Merci encore une fois de plus na bino nyonso tout, même les hommes de Dieu qui continuent à nous appeler, même bamamelo bazali kokoba ko benga biso, même basango bazali kokoba, les combattants, les résistants batu nyonso o bako benga biso. Mais loko na koloba na bino ezande que même ceux qui oyoki mutu alobi mabe, réponse eza moko: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Tata limbisa bango pambate bayebi maeba kolobate pe maeba kosalate. Et ceux qui ont talibiso awa na Congo, nous consolidons l'unité. Nous consolidons l'unité. Parce que sans cette unité-là, Bande Konanga, rien ne pourra changer dans ces pays. Et quand on a un système de débauchage, Bosangani Bazui Batumi Bal, Bossé déstabilisé, Bosangani Bazui Batumi Sat, ainsi de suite. Alors que ce que nous faisons, nous devons être en première position l'intérêt général. Et Tani Nimbo Kanabisueze. Je dois profiter pour féliciter mon professeur Alphonse Makengo Koutou qui devient le tout premier professeur ordinaire pour le département Nabiso de sciences politiques et administratives dans l'université pédagogique nationale. Félicitations monsieur le professeur. Et nous vous promettons que nous porterons toujours le flambeau de votre honneur partout où on passera à défendre la science. Au Botangi Sabiso, notre professeur Jean-Denis Kassese, oyo même na prison à Landinga, même na oyo tango ba policier ba kobeta ba masasi pour na disperser foule oyo bazalaki capable était ya ko contenir oyo bayaki ko yamba biso. Jean-Denis Kassese était avec nous. Merci beaucoup mon professeur. Merci na ba étudiant tout ya UPEN. Na kotanga banani ba Frank Diongo to ba Muyambu, ba Moïse Katumbi to ba syndicat doko. Natanga banani bandeko ya parti une AFEC basala qui communiqué fédération à Kinshasa pour nous soutenir biso. Je dois vous remercier. Natanga banani ba Fayulu natanga ban. Donc natanga bana Mushetu bana Ista to bana IBTP bana Unikin to bana USC Mura. Natanga banani bandeko ya ISP to natanga bandeko ya Irlande to. Donc je suis en difficulté bandeko nangai Yako Lobanabino, merci. Vraiment difficulté. Bao bayati kota la biso. Merci na maman recteur, ancien recteur Kassinga, ayati kota la biso. Merci la bino tout parce que koya kotanga batu et ko frustrer batu misusu. Parce que na kobanda na taille na remercier baboke tu premier na ba peuple mokonzi ba commandant eso ba commandant edi ba otete la ke mafumbe ba jibes na Canada ba fourmi rouge. Donc na kobanda kotanga na kosuka ba GI Gary Yuele, ça c'est mon ami personnel, hein? Ba tout bazai ba maman Pauline, ba John le français, ba ma soeur José, ba na kotanga ba invité. Donc ceux qui n'a bandi ko kende boye, je serai bloqué ba balianga na koyeba te. C'est comme ça que je suis en train de viter Yakotanga Batu. Ceux qui sont quittés à Nakotanga Nani, Nabana Bamukebai, Tonaba, Peter Tiani, Nalobanaba Kabongo, Nalobanaba Nani, Nalobanaba Daniel Saf, Nalobanaba Kade, Nalobanaba. Donc, Nakekota Bavoka, Nakotanga Banani, Batousé en longue, Natanga ba maître gentil, Natanga ba maître Miange, Natanga ba maître John, Natanga ba maître Hervé, ba maître Arsène, Natanga Lionel, Natanga Banane. Donc, vous trouvez que na kozala toujours la difficulté. Pour ceux qui tokei na makambo kotanga to kozala la difficulté ba sans rival ba koloba ndenge nini yo bosani biso na Afrique du Sud. Finalement, na évité. Natanga Banane ba Congolais debout oyo bazala qui toujours avec moi ba maman Tina. Baza ebele ba maman Julie Moubenga. Ba maman Jeanne Massimango, ba maman Nicole na Paris na ba papa Guy na baza na évité na banda wapi na suka wapi. Mais je dois vous dire merci.
Mais donc on a Koloba. Tout ce qui peut chercher à nous diviser, total en onasi. Tout ce qui a comme distraction, Togo Sanayam. Yangona Koloba na batu, nazana posa nini ya Koloba nanga. E mutu boya sali video a lobi bote. Tata limbisa bango po bazali koyeba maeba Koloba te, pe maeba ko salate. Le Congo d'abord. Voilà bande Kolangay. Merci encore une fois de plus. Kalate Bokolanda. Conférence Oyo de presse et Salema qui n'a siège à Cage, mes avocats et mes compagnons de lutte, le journaliste Bokolanda Yango. D'ici quelques minutes. Merci Nabino tout. Même ba oyo bazwa ki possibilité ya komona ngate, même ba oyo bazwa possibilité à tokutana te. Oh, peut-être nana to solo na bangote. Ba ma sœur nanga tout au bazana Italie. O bazaki kola la te. Les mots même, sérieux. Merci encore une fois de plus. Le Congo qui doit nous unir. Le reste, il faut faire semblant, il faut oublier. Même ceux qui ont dit Mathilde Kolanda, Père, pardonne-leur. Quand ils savent, de ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Merci. Si ya kotola babakano babongwani na note yo moto si chance ya libala eza vraiment ngolo kasi ekomate si ya koseka ba oyo babali na note yo moto si ngolo ya kobota eza vraiment ngolo kasi ekomate si ya kofinga ba oyo baboti na note yo moto si grâce ya koyemba eza vraiment ngolo kasi ekomate si ya kotonga ba oyo bayembi na note yo moto zwingolo ya kobika eza vraiment ngolo kasi ekomate si ya koseka ba oyo babiki na note kuma mana yo zambe na lona yo moto zwingolo kote pa na zambe kuma sije alichote pa baninga.